Donc pour Nayo, papa vraiment la musique existe. Oui, papa Zali. Mouta ko profiter à yebani na simananga. Ali carrément moi na nzia nanga. OK. Nga na banda bro ba apocalypse na opeza mbota na Paris. Aza moi na bimina orchestre nanga. OK. Na somi na mvo ya beti papa Fabrigas, abeta papa Robinho Mundibo. Ali moi na bimina. Animateur de qualité. Donc eza na masumute. Tuna kumumanda chante. Awe la nini na ferego la question na ligne na bossa na on oza kanda kumumanda chante pa kenda na bongo te. C'est comme ça. Non, c'est une question. Au moni yo za question na réponse. Na bisala sala. Pourquoi? Parce que alors ba mauvais souvenir nini ozala na on na wenge. Elege belé alors na otanga ya malamu ya mabete. Ya mabele qui tellement trop alors. Je suis fier à web ça que na tchaki moi brique na wenge parce que na yaki na public. Na yaki na marque et na yaki na tango orchestre zo mata ngape na matière orchestre et loke sova nga makasi komo ya Manda Mobutu azaki ya na bakungulu lokola ya bana olinga nga makasi tanga yoka problème wana ke nga nazo bela na posa bango ba na posa batinda nga poto ko basali sanga ça veut dire que passeport eza na wenge babando senga passeport ndé dukaki makambo wana nyoso wana niwa boni osalinga boye kuna somo na nzembeli yo nzembo ya bolingo anga mwana mama ye yone motema na pona tofanda na yo kanda ngobila ema iya leo ndenge beta na disque ba Ibrahim ya nzembo nanga kanda ngobila ya nzembo nanga duniwa ya nzembo nanga wabelo rango za nzembo nanga ba evre nanga na beta na wengel pa et l'on a fier na mona ka beta wengel pa ba beta ka pe nga mais nga na beta ka bango te je suis fier quoi. Mais yo beta ya bango. Ba beta nga beta ya bango te. O beta ya bango te pour na beta te parce que na droite. Na kuta gaye avec chef de discipline. Ay manga bien, ay manga pa mama na bango. Ya ngota le on ataka lo ba bien nga bien na tenga. Ndini yazo bosa na bola na sala ebele ne wana. Mais qu'est-ce qui fait que aloba mabe non ozo se reprocher na nini na batango ko déranger nini. Na éviter le réseau déranger nini mais nga na yebi ke na nga na lo na saliete. Ezanga peut-être mo kazo kanga ba bisibele belé. Ben même bien mais vivre la musique c'est état d'esprit élevé. OK. Ça qui permet de musuku taper ça comme mot de tête beaucoup dans la. Ah, peut son mot de tête. C'est vrai. Musique yango wana. La préparation. Quand il nzembo moko boye ya bambala, temba ngonga na lempela na siège. Donc nzoka nzembo ya mboka ya roi de la forêt. Ah bon? C'est quoi vieux to la to na wana paix à son âme, vieux Nico ba Congo. Vieux mutusuka to diriger biso nongo na kala ibunga wana. Witakelo usola ka minikala iba. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments se veut, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. Bienvenue dans cette émission, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout. Si c'est la première fois de suivre cette émission, dites-vous que vous avez fait un très bon choix parce que cette émission, c'est un moment de divertissement, c'est un moment d'information, c'est un moment de vraie histoire. Voilà. Aujourd'hui, je suis avec Kumu Manda Chante. On va parler avec lui de Wenge 4x4. On va parler de son parcours. On va parler de sa musique actuellement. Je suis Jenny Massanka, Queen de la presse, Imak Makengo. Êtes-vous prêt? Nkumu, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Ça va. Bonne orchestre, Makambouni ensemble. Nous, nous sommes en pleine répétition. Tu vas répéter, tu vas préparer le concert dimanche le 30 juin. Ok. Fête d'indépendance, nous avons fait un Gila Gila. Ok. Donc, ils ont la force à Sosa. Nous avons des réunions sur Kinshasa, Bibaya. Ok. Bah union ba congé na Kinshasa, ba parisien, ba londonien, ba belgicain, ba Switzerland, banane union so na baya.
bayo nyonso ba province ba Kisangani ba Loja ba Bunya ba Bukavu donc to bengi bino dimanche oyo il y a le 30 juin c'est Mugila Gila donc ça va au biso bien là. En tout cas venez nombreux parce que moi aussi je serai là. Je serai là donc à peine en cause dans Zalawana et ça vraiment bien boya to bina to CP là et ça la gens vu que c'est aussi le jour de l'indépendance jour wana et puis batunyo ça bazalana ndaku ba papa ba maman musala ezala raté voilà trop de stress na musala batant ezala raté donc jour wana vraiment ezala bien boye bosé déstressé parce que ndulo nga na yo kiawa na bini kunati na bini kuna donc na cadre de répétition ouais. Cadre de répétition oui. Adoyo na musique hein? Très bien. Au départ je suis mélomane. Ouais. Na bini vraiment donc bon c'est là. Musu bazara balinga ko sa musalo mais balinga na musique té. Parce qu'on a déjà mouru sa musique. Ah ouais. Na mélomane na lingare loko na sala. Okay. Voilà, et on peut pousser na sala. Donc voilà et bonne santé orchestre. Ça va très bien. Dès qu'on a été au coup de bien, nous sommes en plein boulot. Tu peux préparer 10 canaux confirmation. Avec M. Giscard Lubamba PNG. Et puis voilà. Bakinoa Rumba Tuzobetango, so Ogipa Tuzobetango, Bouganateyaka. Et ça a combien de titres? 10 canaux, tout ça, les ans, 12 titres, 5 chansons, au festival musicien. Chance pas chapé parce que les autres ont un droit d'auteur oyo et le souverain c'est modo beta na barabara ozo gagner peu facile et on moni la personne qui peut chance d'avoir musicien 5 pas chapé banze mon nga na 7 OK fait que ça a 12 titres. Déjà c'est gentil de votre part le fait on peut ça ba musicien chance ba cha banze mboze loko ça la facilement na ba orchestre. Oui, ils ont confiance na qu'on reconnaître ba ofana bango ko pesa bango piste parce que le boko beta console o pesi mutu mbongo ebele mais so o pesi mutu nzembo o laxie ba kota ba droit d'auteur ali ako sala récolte moko bien. OK. Donc vous en un studio en préparation. Ouais, dans un studio avec John Misitu et puis na monsieur Dem Record. Ah OK. Ah là tozo zelango impatiemment parce que tu dis que m'envoie bien za la kuna. Oui, on est obligé de pousser musique parce que d'autres zoa il ne soit autopé biso mbano ya kitoko ya koloba ke rumba et dans la place moko de l'heure sanganate alors biso to ça nini biso photo pesa rumba moto na moto pesa rumba na ndenge na yeme na kati ya mboka. Ah oui c'est vraiment ça c'est vraiment ça c'est bien moto na moto pesa na ndenge na parce que rumba on peut commenter na UNESCO ezaki pe kaka effort ya bato ebele bino nyonso botiaki maboko nkumu manda chante pe amema pa pa na ye to kuti batu to kutaki bakulu to na biso to kutaki batu oyo ba tiaki main forte biso bezo ko nyaka ko tia maboko ndenge nyonso ya o bakulu to ba o défendre na o ba leki pe bato azoya. Ah oui. Nega ainsi va la vie. Ah oui. Beaucoup taki bakulu pour mon mandat chante le lot au beta vraiment ma solo ya départ parce que tout l'ingara jamais quoi qui m'a passé parce que on est maman na likambu. Maman ya présent, maman ya futur dans ce qui m'y passé c'est que aux Adjanil. Donc voilà. Déjà j'ai une question plutôt à vous poser. Au salandeni pour garder l'aspect physique non boy. Depuis to yeba nkumu azala. Voilà là. Ba psa ngam ngona ko tenga na monde de musique. Ba grand le gars ba taboulay, ba papa le gars ba taboulay. Ba papa le gars ba simaro, ba chanteur minier le gars ba samangona. Ba psa biso babi na musala musique pongi eza bien. Ko to bengi repos. Et ko lia fruit mingi et ali bien. Ah OK. Pour et pour rajeunir toujours pour na yo, bo moto na yo. Et quand la distraction, quand on sait que facile, on sait bien de temps à autre. C'est-à-dire que le bateau qui Kindumba ou bien Ninime, c'est-à-dire que on peut ou bien à part musique ou on peut ou bien ça les cameaux ça là. Par exemple, distraction on a côté nager peut-être dans ça on boire. OK. On boit bazar rendement très bien pour nanga na yekola musala mo bien. OK. Tu vois? Les unités de production où ils allaient à part musique dans mais la distraction dans ma casse. On se sent vraiment à l'aise na bango quoi. Pigeon de malinois,
Et ba pigeon to bien pardon ba colombe. Et na yebi mo ba nyama na sina yekoli ya un projet na même yali ke fona fongo la ferme. Bilanga monene chaba nyama. Très belle idée hein. Et moi j'aime le bandeke o balobaka na chaku. Chaku na za na ngona lopango na kwenyoso. OK. OK, c'est que ngana oyaka pona chaku. Oui, au mona aloba mingi. Aza camarade de garde au sarade do garde lopango ayebi ke chaku aza so abeti ko beli comme garde. OK. Chaku aza na lopango na entrée. Vraiment. Et déjà, le secret pour être physiquement beau, il faut beaucoup dormir, manger beaucoup de fruits, prendre beaucoup le temps de repos. Et puis physique. Physique, on a physique, on a chaque jour, il faut au moins 35 ou 32 minutes, il y a marche. Il y a marche. Ou na pareil, il y a marche, ou na makolo, na blopan, ou na quartier. 30 à 35 minutes. C'est très important pour la santé. C'est sûr. Ok. Comment on chante effectué qui dernièrement voyage belé Europe, Kinshasa, C'était quoi vraiment les bits il y a au sala voyage en alliance? Mosala pour défendre le Mboga nanga Congo. Ok. Pour sala musala nanga pour musala nanga dans le monde entier. Et c'est un sport manga batika podium bana micro na bano yemba. Ok. Tokendaki la fois passée Londres, la fois passée Tokendaki Paris, na groupe. Et puis tant Zongi. Après nga siko na yo kozwa contrat musu ya kobeta na bande kwa wenge ba benga les piliers de wenge. Ok. Betaki ngai na Londres. Donc il y a une production de Komoko Jean-Marie Lutete que je salue en passant. Tu betaki concert na ngai Alain Pela, Patient Kusangila, Titina, Burkina Faso. Fado appelle email ya mais immigration pesa moi contre-temps pour na maramita ba mikanda. OK. Mais sinon ça s'est bien passé na style nafsa wenge to ebani banaka là. C'est bien. Vraiment style à wenge. Style à wenge, un très bon style. Déjà dans mon qui c'était non l'année coulée, bobete concert ya wenge bino nyonso, wenge 4x4. Concert wana epesa makambu donc nakoloba ke yango ne la musa musique penza de musique ezwa sous mouvement à partir du concert wana et toye comment on appelle artiste mususu babandi po beta stade donc ezaki terrain mo bando bangisa batu quoi pour na kotango tant wenge ye bo affrontango epesi makambu epesaki epesi pe artiste mususu courage de lope ba beta et la musa pe ba carrière batu mususu et ça la paie bien quoi mais projet na bino bozalaki nango ya Madou Jabir suite nango ezanini suite ezali za na ngambo ba administrateur baza na programme nyoso baka ndenge muna baza na mwa temps na ye mwa difficile baza organiser ngo menga na yebi ezali le quoi biso za na mbanote ya ko ba décision na ba émission ya koloba et so aujourd'hui chance au kuta na l'un de l'administrateur ou soit très bien oui ba pas unité pas commis ou pas unité commis sinon ngana minute aboyi. OK habité. Ah d'accord. Yo zela kaka ba pesa yo. So ba benga na champion ale makaba pour champion za benga. OK. So ba bengi yeba ke makambo ele. Ah d'accord, c'est bien. OK, tozongi Cisco cassette moi sima manda chante. Tangu oyaki wenge okutaka album nim sur le terrain. Okutaki remix ya Mololo Yikima. Oui, musique wesa ye mala ye. Yo bien. Na bien parce que beta kangaki na. Nakutaki remix wana. Basaina ba Nikide remix nango. Obungisi confiance na ngai mwana oyo. Tango etaneli ngai ebele ya makambo. Nzema bien na ntone. Voilà nakuti ba Maripol, nakuti ba Lempela wenge ya kitoko moyeta. Alors préparation ya kala ibwingi ezaki ndeni parce que tango ye au kutaki qui ne bougeait après boye ça kala ibwingi. C'était comment la préparation? Kala ibwingi nzembo moko boye ya bambala temba ngonga na Lempela na siège. Donc nzoka nzembo ya mbuka ya roi de la forêt. Ah bon? Siko vie to la to na wana pe à son âme, vie Nico ba Congo. Vie mutusuka to diriger biso nongo na kala ibwingi wana. Witakelo usola ka mini kala iba. Wana ba pesinga mnoka mboka wana na bwa Congo Nico pa yazali molimo na parole ne ko buka mutu minute olobi ba parole ne ko buka mutu po prononcer moni tankelo usola ka mini kala iba miketa mini mwana molia mwana musique balanga mboka na so Congo donc
J'ai chanté ça, bien quoi, parce que biso et puis bon. Tu vois le gars, moi, je suis un zéma, on a l'impe là. Tu sais, ça, la paix, va passer sur chance là où la sonne. Tu es un zéma, on calé et bouing. Ok. Tu es très bien. Ok. Ah, c'est bien, mais ça se passait comment ton bobando préparer une zemboana? Tu es on a siège, parce que tu as fait un siège na bandal na dibamboma. Na pas ça na dibamboma va monter belé. Tu es on a siège wana. Ah, d'accord. Et puis tu bon, tout ça la sikoyo. Bah projet na bango ça deuxième disque va tchesko titre calé et bouing zemboana. Kenda bien. Ok. Mais tant que oye wenge na wenge de bazaki bango nyonso tout bavie okutaki ténoriste moko qui était Jibem Piana. Tant yo poye yo poza muto likolo tout ça là. Ayamba ki ndenge nini? No bayamba bien bayamba te pona ki ténoriste que ténoriste. Bayamba étant que chanteur. Ok. Akabo ténoriste ténoriste zagita. Bayamba étant que chanteur na yaki, bayunga na oyemba et puis na koti. Ok. Et vous connaissez na yo makanti on a te étant que non bango tout bayamba bien. Ok, ok. Oyepe okuti ba vie ba marape danger tout ça là mais oyepe o s'imposa. On encourager hein. Musique ya mboka o ba ya ndengo na soko oye faut imposer voix na yo, o imposer makambo na yo. Imposer public na yo. Si. Biso doit gagner moi. Oui. Oyepe o s'imposa. Na zo que concert na bandal na bandal na bana njili. Ah oui. Surtout ko beta na rigini bana njili pe balandinga. Donc base. Base. Vraiment. Vraiment. Finalement. Est-ce que ça adresse à nous aussi? Est-ce que vous êtes étrangers? Vraiment. Orisungu gouverneur à Tchangou, je te salue. Parce que ngana zolo baké chanteur toi ou ta na base. Ah oui. Ah bana quartier na bango bayaga. So mona ta bana quartier tout le monde ba fille quartier balanda kai. Ah oui. Mais nazo comprendre des autres ba de père de mère, oui ba ya so na comprendre. Vraiment muto Hollanda été. Hein? Bonhomme Silo, moi Nanjili a tant. Biso na wenge ba biso faut na ba camarade ba fille, na ba fille bien, na bango bani. OK. Ya wo mona ta muto na fille. Et puis remarquant dans ça on a ba musicien lelo et moi bien musicien ya répétition muto Hollanda qui était. Non, na moni pendant na sisi concert mo na betaki na Mugila. Alors na Mugila anala na bimarokola na bimarokola wenza ba yaga kuna boy pona na mataponga na pigeon. Alors, on a un chanteur qui a un makolo yemoko. Biso de na wenge fo bureau za. Bureau ni ko ba camarade mo moté malamu ou petit mo bien ana na makamuna yo pas ko bedo mo car. Pour na tani out que mo wanga bi. Car on peut na za mo place ezate. Mais o boy ba so ba noko ba mele na nzela. Vraiment. Hein? Chanteur musical na za mutu. So mutu azate déjà on est les misarations. Biso ba dirigeant. Et moi na o fouet. Oyo fouet. Au moins bien que makambo ezate. Vraiment moi chewane ça la bien oye pendo s'imposa na kati ya ba wenge otiepe ba vocal otia vocal na nzembo Blaise Boula na nzembo Blaise Boula chouchou de Londres wana na yemba na tsaki vocal ti. OK opposé ka voix vocal ezali lo mususu ko yemba ya ne tsaki ka voix. OK. Alors tant oui on a parce que sérieux on a wenge za na succès oye penza jeune mo ba uti na njili aye a s'imposer na kati ya ba wenge tout ça là on maîtrise ça web ça que na tsaki moi brique na wenge parce que na yaki na public na yaki na marque et na yaki na tango orchestre zo mata ngape na matière orchestre et je suis fier et nazo yeb ça bango sou merci parce que ta basala qui réconciliation ou réunification ba benga pour la reconnaissance qui n'a participé pas là nazo ça na fondé l'idée c'est là merci. Ah c'est bien d'être reconnaissant et tant oye au s'imposer au PCP makambu na kasa ba wenge au maîtriser qui succès wana ndenge nini ah uti no jeune mo uti no njili tout ça là oyo koti na kati orchestre mo boye pesa makambu kaniki njili sika Congo bandagiti. Ah oui hein, parce que orchestre il y a orchestre zaki na bandal donc on a bien musika commune na botama si njili ne makambo epesa ki pe makambo to mote njili tanga na bandal epesi bandal makambo mais c'est ça parce que orchestre zaki beaucoup plus bas na bandal yo penzo utipe commune mususu oyena talent na yo na makambo mais au s'imposer bataki tambo bazaki parce que toki na muloko Robert Nkokota aki mona kitambo toki na mutu moko Don Pero Mbonda aki mona kitambo toki na Blaise Mbonda mona kitambo. OK bato commune mususu ba aki pe ba tutu kaluji ba oya wenge bana ba ngiringiri et Mel alias mona ba rigini ba salongo. OK Alain Pela matete. Vraiment. Tu m'as bien eu, c'est pas grave, on appelle en kaka.
Alors, au maîtrise qui succès en andeni parce que on sait tout succès n'est ça là. Mais succès c'est le mot facile à tamukete. OK. Donc il y a la vedette. Il a facilité. La facilité pour savoir gérer parce que au bout d'un masanga au félé, au bout d'un habilé au félé, sur le gérer faut savoir gérer. Surtout ça. On va répondre à yo, on va pongi na yo. Ko ba ko kabula bakamuna yo na famille na foyer biso za na ba foyer. Faut ba ko kabula ko lambe la bango ko fana bango bien. OK. OK. Koyeba ko kabola vie musicale na vie à foyer to ko kabola famille na foyer. Oui, mais parce que mardi, mercredi, tout ça en répétition. Bon, lundi, na fa na bangote. Bon, jeudi, na fa na bangote. Vendredi, na kabona bango sauté. Ce qui dimanche, c'est que beaucoup na bango c'est que va moi coupa mouké. Na moi mon pépé. Bali à moi logo. Il va aller banda jet. Mais ce que Moussale ali, Moussale ali. Donc chacun ou chacune d'entre nous moto na na ngonga na ya opema même président mboka nga zali wana. Ana era fa na libota na ya na famille na ya. C'est clair. Oui, mais tant qu'on a annoncé l'émission, il y a un mélomane qui m'a dit ah, Jenny, au recevoir, Amanda chante. Mais dans ce pays-là, parce que c'est un musicien qui sait bien prendre le soin de sa famille. En tout cas, félicitations pour ça. Na hérité que papa na maman na fan ça bien. Et puis voilà. Ah, d'accord. Alors, bah, mauvais souvenir nini aux alans na on a wenge. Et les gars belé alors on a autant ya malamu ya mabete. Ya mabele qui tellement trop alors so na zonga na mabele alors na bombaka. Or, il y a des gens qui photo de l'extérieur. Bolamu nde photo bomba. Bolamu ya wenge ze belé. Wenge la ksagenga et comme singa mutu. Comme Amanda peut pesa kinga wenge. OK. Wenge mutu matinga ba avion pour musala na ngana yebagi vers bango. Wenge montinga ba président et ba Afrique. Presque nyonso tilelo na mona ba président Afrique et wenge. OK. Et wenge pesa musala wenge. Souvenir na go psoka yango wana. OK. Et wenge ti na suka yeko baila nga mwasi. Wenge. Wenge mtebela mwasi. Ouais. Parce que ngana bagi na kobala mwasi na mbongo te o ndenge ya mbongo euta faut euta pa na kacha. Tato beti musique ya wenge ba vero pa pesa nganyo so na bia fona bala mwasi na mbongo ka. Na bala na mbongo wala. OK. Ça nga plaisir à danger. OK. Mais kaka wenge wana lisusu et pour peso ba mauvais souvenir ozobo ya kotanga tel que maladie. Mais ce que vous avez à niveau na yo mona na kena yo bien na epsi OK ba passer bela mabe ba tanga penate malamu nde ya présent ou malamu nde salama ba tanga donc faut sautango déjà mais ce to zongeli yango lelo tango su tango na mona mabe wana bana bazala giti. OK siko lelo bana bazali to tanga mabe wana ngana yo devant bana wana to te guerre na kata guerre c'est pour ça que nous bon c'est la bonne émission ko lo ba ke bo tanga ramik bolamu pour bo tanga mabe mingi zo pesa pena. Mais ça fait partie de l'histoire. L'histoire va changer encore jamais, mais va bétango na mayele. Ah oui. Va bétango ba latango elamba, va bétango. Coucou, va latango elamba. Va latango elamba. Ah d'accord, to la ta histoire elamba, to pe ça en forme quoi. Si, pour une discipline à merci. OK. OK, c'est bien. Mais ni ne sala ki olongwa wenge. Oui, tant on a eu olongwa wenge na 92 ya la gika makamango na soki sort moko na elongi. Tant na mori sort na elongi. Le temps na ki chassa babik sanga tant na bano kene ba village pour babik sanga. Na ndenge bima ya ko solution ya ko sal sanga. Na mona ke na longo na wenge donc na ko yeb songo ndenge wana. Et puis bon na ndenge tokei ndenge lelo kuti biso bo. OK. Et na limite ke yo nanga na yebi ko zaleki. Na limite que yo nanga yo moni na nteke mutu moka fanda mutu libela na ba orchestre ezaka on éternel te ba nyusu makabona akuti ezala ka ngana ndima ekute wenge na so kabona me kabona et kabona c'est ça ngaku na fana ngana mari pour la moto kabona te mais to kabona vraiment donc ezana normal vraiment. Et pendant que Okenda qui vive à la musique, Oleki na El Paris, Ozaki toujours en bonne relation avec les musiciens Bazaki na Wenge. Mais oui. Obi ke nga good musique muteli nga maka mindondo nga maka benane na botama na maka mindondo ta mindondo ezate de nature tu n'es pas conflictuel. Mais oui parce que bon autant pour conflictuel na conflit ni yo mokila sembo boy mokila bien mokila boye baka ah oh l'état lingité ah oh eza malamu te oh soko sali boy muninga ko sapela te boy voilà
Vraiment. Et si j'ai posé cette question, c'est par rapport à Mambo Salama na Kolongwa yo. Après Kolongwa Wenge na Mambo Komela Kyo, bana Wenge bakanga ki au passeport, ba administrateur. Si et comme qui na niveau que Saddam Hussein aya kozwilo passeport wana mais ba persista qui toujours ba pesaka yo yangote. C'était quoi la raison? Il y a Bango. Ah ok. Pourquoi nous doit libre de un passeport? Dans quand tu bon orchestre na passeport, il y a passeport il y a entreprise. Ils a yoté. Ah ok. Ils a yoté. Sur zongo illégalement au voyager dans wapi. Ils a yoté. Ngai tango ba ko senga ngona nenga l'état ou ngeza na raison pesate. Ok. Yo pour pesa bango raison to après les temps doit comprendre que l'étape de pesa raison. Ah ok. Ouais. Mais Azaki moi na président de la République. Mais l'état elle a dit l'état tu sais maman l'état l'état la ton de quoi président il est président Yamboka le la bien nation. Le gars aller na président ya ba congolais nyos. On dit président ka ya ba lubata. Na lingi mutu moko ta ya nga trafic pas kabula na congolais. Alors relation ni nous qui na comme on a musicien na moi na ya président donc moi la présidence au porter au cœur jusqu'au point où et l'on nous etikali kuna yeli bango bo pesa elo kwa ya manda chante tout ça là la relation na moi na malamu na wenge na kina ba discipline belé et lo que sauva nga makasi comme ya manda mobutu azaki ya na ba kungulu lokola ya bana olinga nga makasi tanga yo problème wana ke nga na zo bela na posa bango ba na posa ba tinanga poto ko ba salisanga ça veut dire que passeport les na wenge babando senga passeport ndé du quoi que makambo wana nyoso wana mais toi na ba relation bien toi le quoi ba chouchou na bango biso na l'impérateur le quoi ba chouchou ya famille présidentielle mobutu toi qui bana mike ba 18 ans 19 ans ba 89 90 wana ok c'est bon il y a la ndela ki opeza bina otika te pa likambo manda ça voilà sauver ba pexer ba bi wana maka ba wenge taka ba noko tika na tchala c'est ok oyeko ya El Paris bobeti couvre-feu sous un album ouais na ba niwa boni osalinga boye kuna somo na nzembeli nzembo ya bolingo anga mwana mama ye yone motema na pona tofanda na yo kandango bilaema iya leo ma œuvre na episode petite sœur de bonanga yo na obenga petite sœur madame ou mademoiselle petite sœur bien sûr ma œuvre na episode danger donc et même qui biso bien na mboka quand on est orchestre fana na éternel terre vraiment et même abino bien mais sinon ba chef d'œuvre na la salle fière nango na beta na chaque concert quand on beta ndenge beta na disque ba Ibrahim ya nzemo nanga kandango bila ya nzemo nanga duni wa ya nzemo nanga wa belo rango za banzemo nanga ba œuvre nanga na beta na wengel pa et l'on a fier na mona ba wengel pa ba beta ka pe nga mais nga na beta ka bango te je suis fier quoi mais yo beta ya bango te ba beta nga beta ka bango te o beta ya bango te pour na beta te parce que na droit te ko da wengel inde ngwana na droit te mais yo pesa bango quand même droit. Oh, bango beta na bango. Mais nga tant que wenge na bango beta bango. Wenge, bino bala wenge. Bango beta bango. OK, si konta oyaka El Paris, Marie-Paul ayambaka ondenge nini? Ezaka nini ambiance wana? Te El Paris, Marie-Paul ayambaka te El Paris ali fait Congo Mobutu mdame maginga na honorable Francis Kalombo na wenge El Paris. OK. Ezaki Marie-Paul ayambaka Marie-Paul ali grand frère oya ayambaka bien na wenge musique tout en 4x4. Tant na yaka wenge na kutaka ye avec chef de discipline ayambaka bien ayambaka pa mama na bango yango tango leo nataka lobaka mabe na ngai bien natanga ndini yazo bosa na bolamu na sala ebele ne wana donc tukina ba mama na bango Dorothée Mafuta atika biso déjà ba ndeko na ba marocain ba Liverpool to benga le vieux famille pena et azaki na nga pena bien et tango na ye tango Congo la tininga kuna na poto en tout cas ezaki ke wengeli tout ça na makambo na wengeli Paris ngana kutaki bango na wengeli Paris za bazana avance na ba Rikoko Bulambemba na ba Aimé Bwanga na ba docteur Zingzong à l'époque ba membre de l'orchestre na wengeli Paris aloko ba Polé Chaba Richard Wabaricle tu vois mais qu'est-ce qui fait que aloba mabe non ozo se reprocher na nini na batango de déranger nini na éviter le déranger nini mais ngana yebi na ngana elo na saliété ezaka peut-être mo kazo kanga ba bisibele belé ngana yambaki na concert na ngana chez Temba tant on a concert 50 ans. Nous concert nostalgie. C'est simple comme bonjour. Et tous les collègues, soit les grands frères, oui, on attend la musique, tous les collègues. Et puis voilà. Donc, ils ont passé tout passé bien. Voilà.
Ok. Ah, c'est très bien, Manda chante. Mais les lobel non, non, mon akio zata la rancune. Mon côté à contraire. Bon, on s'en va na buto le lobby. Siko. Na kena ba problème ba tu pour nani. Mokili ya boye le kaka, ozala millionnaire, ozala na leka. Il faut bongisa. Il faut bongisa. C'est déjà la maturité. Ouais. C'est bien Koumou. Mais il y a des succès bozala na Yona Marie-Paul. Est-ce que succès wana vraiment ezara normal bokanga kin bokanga partout jusqu'au point où tant wenge kabwani bino bokenda Yona Marie-Paul ko soutenir Weranson et Mamba Weranson et Simba à cause d'un bino. Bon, ngai ngolo bio makamba wele Simba à cause na biso ngana na ba témoignage té. Naibige Weranson a grand combattant, a l'un des grands piliers wenge parmi les fondateurs. Naibiro basaki nande ko Marie-Paul té. Mais c'est sinon makamba succès za moi temps, ils ont na tambo mo na succès ali ermo be kiti. So za maele tanga kiti mo na so remonter. Mais ceux qui étaient tanga kitaka. Yango mo na mutu asaka succès makasa ko kanda makasi. Yango na fseki nzama ngabi ko kenda nga pena na kena nga normal quoi parce que so keli kolo tanga ko kitana ko na kanda ko. Alors mais sinon, succès, on a géré depuis Choral, parce qu'on a choriste depuis le ministère de la Voix. Ok. On a devant 2000 personnes déjà. J'avais au moins 14 ans, 15 ans, 16 ans comme ça. Ok. Et on a 18 ans. Et succès a full. Mais on a bien. Ah, ok. Si vous avez belé à succès wana nyonso, bo salika album moko après bokabwani pourquoi? Mais ça on est ngona. Pour question autour on a Congo, yo za congolaise non? Ça on est ngona. O normaliza on doit ça de ngona. Mais bien ko ça ba boiti bo ba bano zo bebisat. Eza na on est ngona. Ngana ebiso ke ndenge wenge zalaki na libota na bango na po yo kalelo wenge ba kabwana e ko sala mate. Mais ça n'a parce que rendez ngona ngana wengeli Paris Marie-Paul avec quoi grand frère mo na leki moto tambola kana ye to ngana yembaka ya yembaka e ba balinga na biso et puis to ngana ba depuis tout ça bané to ngana ba JDT to ngana ba yayoyu tu vois mais to kabona na biso et puis ko kabona ngel to kabona na musala to kabona na musala mais na bomoto na bolingote. Ah d'accord, c'est bien. Et après Manda chante, tu es comment on a projet ya Adrisha tipo acheter au ezalaki pona pour contredire TH ya JB Piana après au Figuraki les baraté vocal ni nous tira na projet on a déjà. Na yi souté mais na yembelaki. Yembelaki hein? Ah OK. OK. Mais et puis ça rabé makam nango. Na yembelaki hein. Na yembelaki. Mais invitation en haut et zongi sarapé moi ba retour à bien. C'est-à-dire na ça qui featuring na ye abenga ngana yemba na yembaki. En tout cas, les recettes, peut-être dans la radio mingi, dans la peut-être concert monga bena imba partir ngwana. Mais sinon na imba la guie. OK. Oser la concert pour imba partir non. Mais oui. Ou na yo ngota na radio. Et ça a plaisir pour moi que na saki musala pambaté. Si si. Voilà. Si si. Parce que ba featuring e to sanga na gisha sawa. Muta memio pena bondelio, bomitangu na yo bipo na yembela parce que sengi to yemba. Oyo yembi ba ngota ngata na tiwa. Abosani ko rata ko tala mutu na moko boye bosa masolo na bino abosa na yo. Ah OK, mais eza mabe yo bengi mutu vraiment pese énergie na ye. Ezali mingi awa, yali mingi awa, yango linga pena featuring faut ça pena na mutu aza na souci musique. Wana ko chona balabala, même so yali pena oyemi na ya koti na sambeto. Ou ko ko na quartier na bango. Uye mo kaza na poche so na ngana mo boye. Bo chante mo nanga yo. Or ngana de fe ba reza ke atu chante mo noko. Soit ceux qui musiciens sali featuring na mutu ye mo wa obenda penze mona ya sali promotion nango. Oui, mozo le malo lota. Ya on a bino yo de bengi mutu sa featuring yo de sa promotion nzemo na ona. Te na lo ba yo mukolo nzembo te yo pe mutu. Ngale na osala oui mais na direction na yo kuna ndenge zo mema ndenga na zo mema. Eso kuna zo mema mate. Na ko moko na ngote. Si, vous avez raison. Vous avez raison. OK, Manda chante. Parlons d'abord de ton premier album, Bouclage. Voilà.
album bouclage et ça la pe succès makasi na kine et kanga pe kine tout mais na ba difficulté au croiser kan album wana parce que na yo kaka ke ezaka na producteur toi aya ko mona na en retard mais asolara bien te il paraît-il que après ça ka kutu kaka $300 c'est comme si azaka vraiment na confiance na yo te et il a été étonné tant à monique album wana et kanga kine et ça m'a rendu ça va sacrifice la musique donc nous yoga wana peut-être que vous appelez en zéro mais pour moi je trouve ça sacrifice la musique et il y a départ il y a ça nzembo nanga sika en tout cas ma bête il est censé aller que nzembo yoga na Kinshasa et le même biso na place voilà et yo pétant au monde qui tout le monde va saluer confiance té après yo ça la paix ba succès dans yo tout ça là parce que ba croyait qui déjà dans yo té et tant au sali ba succès ndenge wana au website bango te que soit ba ki samon soit blo mo ndenge wana non pour les arrêter close ya ma solo li yo so mingombe na $300 et puis bon au bundi mo itumba ko manango ti na Lubumbashi na ba transport na yo et puis pour na Lubumbashi ko tsango na $800 mais au ba transport na ba énergie na yo na peu exemple. Donc c'est comme ça. Je me rappelle encore de cet album malgré que Nazaki Nanou moi mais Nabanda Koyo parce que à l'époque on regardait beaucoup les théâtres dans d'autres théâtres moko ya Mundweri fait Mundweri babando tanzemwana na suka bipa ibiso yo kotambola ouais et ça la mande nini ezaka contrat to ezaka ka wabe o pika na producteur yemo ko nzembo wabe onango pe asona mazara sona bisote yemo ko nzembo kena ngo ba fait Mundweri abina bango botsa nzembo na théâtre na bino avoy bandaka nyonso tsa wana ngangani OK mais nzembo ne beta wabe lorango wana musala pa mama musala ya loka to na kulutu mona kata mboka wa mécène munene honorable Alita Chamala lié à soutenir un artiste à l'Andaratina promotion à Matarana Nzembo. Ça vraiment mécène mogo tous à reconnaissant. Toi on mécène munene logo là kulutu Jean-Marie Lukulasi grand mécène. OK. Soutenir un artiste c'est danger. OK. Ah OK. Mutailo le sola ndengona peksa yelo bane. Non, na problème, tu as un grand descendant et papa Wimba, un grand chanteur na pays, un grand artiste, on a pas preuve na e. Non, na problème na. Yo posa descendant papa Wimba. Ouais, mais na beta na vivre la musique na zoki chanson ba vérité ba zoki te. Mais au leka na vivre la musique, nazali na seba redi ya misi. Na fonctionnement ba travail. Nazali même na seba pacheko, na seba pompo meya, na seba ben. Pour ba travailler na papa Wimba sur place. Mais on a travaillé qui oui. On a travaillé na château d'eau na Paris, on a travaillé na papa Wimba mais na mozindo ba massa ba travailler na papa Wimba ba voyager na papa Wimba. Papa Wimba est Angelou. Vraiment? Ah. Papa Wimba est Angelou. Oh, tikabo. Yo za congolais. Na congolais mais yo ndé muto za ki na poto kuna yo ndé muto mona ki Angelou na. Na poto za ki na Kinshasa partout rosa. Te mais yo kokota no vivre la musique ezaka na poto. Ouais, na poto ta doki mama wengeli Paris. Et marché qui benaté, na bengi français galo monga bien en tout cas mobulu na saili ga destin nga na yo kokota vivre la musique. Et papa Wimba très content et après ça nga na maboka redi ya misi abi bon ba yilo kanto petit wana. On a salué ba yilo kanto na salué venanga sino mobi na salué joli mobiala na salué Gloria Bulu Kutu venanga Juna Jana pour na imba na bango à l'époque. OK. Parce que même mutumo wana qui vient na quartier Njeli spray adora auto kufa pia biso. Donc voilà. OK. On va démoukousser viva yagi bato belé na kutaka. Bato belé hein. Ba maka odleni. Ba menga bien mais vivre la musique est état d'esprit mo élevé hein. OK. Ça y est mutu musuku ta pesa ko mbote ti beaucoup tanaka. Ah, peut son mbote. C'est vrai? Musique yango wana. Olo babo poza mwana wenge po biloko ezala pe na wenge. Non, il y a bonjour te quoi. Zalaka na promenade te. Musique ezala mamba voix te ke koyemba yemba plus que muninga mais ya obude na ba esprit ezali. Na ba esprit ezali, makaba ba esprit ezala. OK. C'est pour cela où mela te na vivre la musique. Non, peut-être ceux qui demandent ya fait kongo mobutu te na fana nanga. Pour faire kongo mobutu tanga ko obligé ba parents que il faut na kata. na kota ma orchestre na ye wengeli Paris ndé comment ni wana.
Ah, ok. Avant Papa Lutumba akufa, nabanda komona oko senga ke Papa Lutumba akomandembo Félix Wazekwa akomandembo un jour yo oyemba. On sentait vraiment que il y avait cet amour là familial et tout amical, mais après la mort de Defao tout le monde a net moi ba froideur mon boy ekota yona Félix Wazekwa suite ya ba audio moko boy et sur kilaka. Est-ce que makambu oyo yo kana matoi non ezara déception pour na yo yango ozwa moi ba rekil to ezanini ba eza makambo c'est de kagina makambo matanga yimozo ba matanga général de fao ngina mokilité ngina ba organisation ba ni leka kala tozana pour mtena Wazekwa c'est un grand frère malgré que tu as la musique avant mais dans un pomme là était azo sala bitumba kata musique eza facilité ko diriger orchestre na kata kishasa lelo OK pa yazali la PC ba mbote dans un pomme là était mokete azo bunda pour na groupe na eti na moya lelo dans un conflit là était on a une incompréhension ou yé mutaye ba kité ba sala ki vis-à-vis ya Mbili Abel Redi ya Misi Bozi na kolobake to sani boye pona matanga ya fait des fois. Pour ça la featuring on a Al Pacino. Et les candés featuring wana. Quand on va featuring les candés. Yo nandinga na fa les candés. Al Pacino expliquer biso Al Pacino. Voilà. Na studio na yepé gentiment na studio Meko ya Lyonema. Ya PDG Lyonema. On a de la kema fumbe na ye kuna na kuta ingénieur John. Na yembeli Al Pacino nzembo yiki toko lelo pe fanda. OK. Malgré nzamba zoye et malgré Nzambe Azwaye featuring en Bosala quand ensemble, est-ce qu'on se retrouvera à peine net na droit d'auteur? Ouais, parce que doit mbango. Droit d'auteur yali, droit nanga yali, ayembaka, na mbango. Ah OK. Il y a ça 100%, mais ngana za na monda mona parce que na tchaki vo nanga tout. Ah OK. OK. Alors surtout que les lots penza mambango penze comment on peut ça malgré la mingité mais vous se retrouvera vraiment côté droit d'auteur parce que bobanda ko les là. Oui, les lots se côté salami. Même maintenant 1 franc wana toujours nengezo maté comme bien. Au moins il fallait ça na sokoda, ils ont mono abotami que mono za na libumu non. Mono sa botami ba pesa ba fort ba miliki ko sokola malam po akola. Au moins le gars ils ont nengo wana tout que na ndengo wana mais bisons tous ensemble. Ah d'accord. Mais na sokoda aux occupé poste nini? Nazaka membre nazaka neto benga sociétaire. Nazaka membre simple. Ah OK, membre simple kaka. Ouais. Ah d'accord. Mais on a beaucoup plus au soutenaka vient biso au soutenaka nyoka longo beaucoup plus que Blaise Boula parce que yo pe oza mwana wenge hein. Yo za pe mwana wenge donc oza pe na Aden na wenge. Mais on soutient beaucoup plus Nyoka Longo que Blaise Boula. Pourquoi? Donc là, ils ont soutenu Nyoka Longo na sala rappel Blaise Boula ma bête donc on a la réponse mode. Ça na ma bête na Blaise Boula na sala ma bête na Nyoka Longo so vous en a katali solo te oyebake sokodé yali société de l'hôtel ba mission privé. Et yali tozana pour ça vous en a mutu moko azaloga mokambi. Biso sto na kasi to bongisa. Ce qui est une compréhension, c'est que Zali Tenga na soutenaka Kulutu Nyoka Longo oyo yebi kombo te mutamone ndenge na katamboka. Na yebi kombo na na kombo sans kombo na été. Na soutenaka yete na soutenir structure. Na soutenir kombo ya société na biso wana parce que ce qui to même le ba changer ba tia mutuzu. Ce qui est na désordre za mabega pona kombo na biso. Donc fait que le logo za mandat, ce qui ya longo o ya linga ngoko kota mais tous ensemble. Ko banda ko nyoso na ba bar futa ka biso ba futa biso na mindondo te. Un point barre. Pas un gars dans yango. Mais dans la pomme là, tu t'es n'engue yo yela ngawana. Non non, ngali na yela, tu n'engue na yeba. Te o yeba onde. Alors yebi bo c'est bon parce que so tu nzumo comme susu. Ah so yebi o yebi. Comment manda chante. Ah so yebi o yebi déjà. Comment manda chante tomoni lelo avant où est la musique moi belé na monito comme a ko cité parce que molile bandi au kota ouais na ba boulot ba no ba vraiment avant est la musique belé ya parents na musique papa na musique comme manda chante nga na bandaka na yo parce que nazana yo na plateau yo tangu oyaki ba wenge parce que so lelo pe to yeba comme manda chante à partir à wenge
oyaka okutaka ba Jibin Piana ba Werason na Lema Kaba Didier Masela et tout yo pe oye wana bakisami. En fait papa non vraiment na wengi azaka nani aza bango 4 administrateur 4 mais ouais après c'est une chance na auto le bango mon ba question za soutenir na auto le bagé Werason a peut-être chance ba question za ko wana pe za question oui ba bakala ebwingi ya kufanya sababu pana bango ya kupesa courage. Mais sinon, on a pas d'administrateur, on a contrôle là-dessus. Ah, ok. Ok. L'Autrichien des valeurs, bienvenue Mangani. Je te salue. Cornélie Malongi, Malongiska, Bambo Telayo. Voilà, on est là sur ces plateaux. Autant Cornélie facile. Cornélie Malongi. Mais Malongiska, il y a Banda Kala, Tilelo Pazaka. Papi, où est-ce que Kumu Manda chante. Donc pour nous, papa vraiment la musique avec Distaka. Oui, papa Zali, papa pas papa biologique mais papa le gars ngana alia moto ndenge na alia na kata orchestre. Moto a profité à yebani na simananga. Ali carrément moi na nzia nanga. OK. Ngana na banda bro ba apocalypse na opeza mbota na Paris. Aza moi na bimina orchestre nanga. OK. Na chomi na mvo ya beti papa Fabrigas, abeta papa Robinho Mundibo. Ali moi na bimina. Animateur, donc les gens m'ont mouté pour tenir président Jibin Piana le bagage va interpréter ma béia le bagage moi on attend sur côté biologique mais moi on a bana parce que n'est pas mandabo n'a pas que ba aider à Miss Bastino banane baza bana papa oui la musique. OK omoni balo fombo bali bana ya Pepe Calé et Empire Bagouba la musique. Ah, le Fombo Base, j'en profite, il y a présenter ma condoléance par rapport il y a vieux show Rambemba, courage. Les avis, ils sont surtout à Rapotozon, à Moutorti, à la Zate, voilà. Courage, le Fombo Base. Et bon, là, il y a un programme pour le matin. En tout cas, il y a un programme qui est un sinon, je suis même dans le pays. Si, si. Et il y a des artistes dans le pays pour soutenir. Ah, ok, soutien est là. Pour soutenir. En tout cas, ce beau salaire, est bien. Et comme ça, on dirait qu'il ne fallait pas mériter soutien de points. Non, non, comme ça, on bon côté parce que biso toi bateau mato il a biso ezala alibanda. Ah ouais. Alors, soutien d'artiste. Vraiment. Ah, c'est bien de rester toujours unis et ça va bien, voilà. Et les loyaux au sali album na yo. Ils en a 12 titres. Est-ce qu'on pensait qu'il était comme ça la paix générique na bande économe sous soupé ya ouais. Générique ezali. Et collaboration. Générique ezali avec animateur à mon a vu voilà musique à biscuit des écoliers. OK. Tout ça une featuring na générique. OK. Ah, c'est bien vraiment. Ah, c'est bien. Namoni tokomi déjà ko cité programme et orchestre. Ah ouais, il y a une répétition, tu répètes chaque mardi mercredi na Mboumelengi. C'est Koino. Donc il y a Manté numéro 39. Référence à dit construite. Il y a grand boss Benoît. Donc so commune a dit construite na C. Tout ça on a chaque mardi mercredi. Okay. Et puis on dirait presque chaque dimanche c'est Mugila Gila. Donc on a pris Kuro Nanga Antolo Ngangé, il y a Félix Missolou na Bambo Tebele, Mugila Gila. On a pris Kuro Nanga André Katendi Bambo Tebele, on a pris Papi Tamboueli sur mon compte Bambo Tebele. On a pris Ban à Paris Bambo Tebele, on a pris Ban à Belgique Bambo Tebele, on a pris Ban à Espagne Bambo Tebele, on a pris DG Adam Moussa Bambo Tebele, on a pris Papi Wembali sur mon compte. Au tétélé sur le Bambo Tebele, on a pris Eric Chako Job Sécurité Bambo Tebele. Après c'est Mama Sanyos Bambo Tebele parce que va être émission de Salina Jenny. Surtout baby si bolimbi si mais ceux qui ont bien mon amta zo par naé. Ba poser baby sengana poser question moko e pa Emani Kabemba. Alobaki tuna kumu manda chante. Awe la nini na ferego la question na ligne na bossa na. Ah oza kanda kumu manda chante ba kenda na bongo te. Ça c'est comme ça. Non, c'est une question. Au moni yo za question na réponse. Na bisala sala. Pourquoi? Parce que et là on est beaucoup de la rapso ba question za na mutu na kolote. Yo nous na kata motema na mutu na bi nga na pomme na ferité. Alors il faut que ok bien tellement comme ça. Mais mais nga bemba na wana. Donc on a cinq merci na Jenny na comme na souka. Et Mac Makengo. Cameraman na cinq merci. Vraiment na ça musala. Ça musala na sacrifice moi temps 45 minutes nous sali 1h10. Ah bon, tout ça 1h10. Même pas 1h10 temps. 1h10 na yamba kimi bana kalati.
Ok, pas de problème. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'était bien sur ces plateaux. Manda chante un Koumou, voilà. En attendant la prochaine émission, portez-vous bien. Bisous, bye. L'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de mission diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de la RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa.